likambu ya pasi pe ya mawa bandeke kopesa yo pasi ya kosakana te toyebi te ndeko mobali oyo azwi kisi ye il faut kaka abimaka na basi ya mabala to ndenge nini apandi mabala ya bato ya kosakana te na Afrique du Sud na quartier oyo to secteur oyo babengaka bongo val to betaka masolo ya val belé po val esika mingi ba congolais étudiants bazalaka kasi ba congolais oyo pe ba pona kosala famille to kova na val bazalaka ebele ndeko mobali oyo ye musala azui ye alandaka kaka basi ya batu basi ya mabala epesi pasi ya kosakana te bokotuna ngai mituna est-ce que ye moko azali ya kobala to azali kobala te azali ya kobala moi ça veut dire Kinshasa mais azoko occupé moi ce n'est ata mukete ata mbongo ya minerval bana po afuta problème bana baka de classe problème ye champion kaka na basi ya batu ya kopanta mabala apandi déjà mabala plus de 4 epesi pasi ya kosakana te moi ce n'est moko aleki awa a témoigner problème est que na ebite basonde su balandaka ye fo ezali basonde balandaka ye na ebite naza kumashote ke ye ndi mutu alandaka basi wana to basi wana ndi balandaka ye o basi wana mabala mobali ya mutu alimbi fo yeba ke ote mobali ave abala nga pe mwasi na bala uko bolinga mobali oyo ya mutu oyo mwasi abala donc comprendre déjà obimi na ndako na yo okepa mobali mosusu kweza mobali wana nde ya yende ya mwasi nde aza makasi te azolanda nde ya moninga oyo aza makasi te problème yango wana siko likambo komeli eza au juste ndenge ni yo oyebaki ndenge ndiki mobali na yo azokopanza mabala ya bato mokili tovandi makambo ebomba na te kaka basi wana mobali akobomba na ye likambo me kaka basi wana nde baobima nde bazoloba ti nde baomomba opanza sango apres ekominga na matoi nde nayebi ke ti mobali vraiment na ministre oyo aobima na mwasi mpo nga navanda na ndako nde nini oyebaki mobali aobima na mwasi non eza basi bango moko basi wana nde bapanzaka sango mpo ekominanga nde na matoi nde problème yango wana est ce que bino boza na conflit na basi yango wana basi yango balandaka mobali na onde mobali no ata spécial ndenge nini azali maître azali na mbongo ebele azali mvandu azali kabila azali Tshisekedi to azali nani on est simple. Pe basi wana ba Holanda ezati ke bayebana lelo no, bayebana kala vaku tungana yeba mobali wana déjà bayebana ki. Bango ndisko ba oyebe loko nini o bango bazolanda ye. Na moyena yebiza. Moi si net nini oyebi alobamba na yo, oyebi bango? Ya, na yebi bango. Yebi bango bien. Yebi bango ya liboso wana ndi to ndo so la tata yibi ka marié. Mais tu es vraiment ma case. Il m'a mis balai au lieu, il est bien. Avant moi, si à Bobo, à la Pandabel, mais j'ai. Comment on a dit? Comment on a dit? Mais j'ai. Est-ce que mais si tu as abonné mon bal na yo, bah, ça va bien combien de fois déjà? Yo, na évité, pour na mon bal est démarré, mon bal a démarré presque chaque jour. Qu'on a évité, mon bal a démarré chaque jour. Par contre, on a fait chaque jour, tout va coûter chaque jour. Des problèmes des yango. Est-ce que ça va rumeur te bino aujourd'hui chance même ramba soki mobile azo déconner et c'est ngaka yo moko kanga bango est-ce que yo aussi okangi to zaka ba dongolo miso balingi te libala bino ke liboso non on a déjà na yebi pour na mona pe dans téléphone ba appel na bon pour moi ça libala jamais beaucoup soit na mobile moi bala ba appel moi ya ba 1 heure 2 heures bo so la ni et là on y est wana ndako ezo zika to problème ni na ndako na kwa benga mobile na 0 heure to 2 heures mais j'ai adota la aussi goza na message on peut ça mais j'ai na vraiment la pensée na peut ça été aza fimo aza na que ezate ka ke mobile na nganda bimina non koyoka ezake abimanya na mobile eza ndenge na soki to koti mais j'ai awa yo okolobana makambo olobana yeah hein Allô, ceux qui te côté méché, on a la courage à le marambo de l'Obawan. Yes, on a la courage, non? Yoko Mona Onan. Comment Mbalna Comment Allô, Méché. Méché, bonjour. Oui. Méché, bonjour. Bonjour. Boni maman. Bonjour. Boni maman. Bien.
on a radio locale awa ba pesi biso numéro na yo balobi moi koko soza côté aval yo ozali ko panza to libana yo panzani obimuna mobali ya bato ozali soto alukuta Siga na ngai. Mama bosi mo ko para ngai. O yebi ke to sa radio lokole mama na ngameje biso ba kabya kala ebele awa donc ibabino benga meje tuna epona nini libala na kufi ye amoni mobala kitoko ya mutu mobala na moka se pesa kaite mama meje yo se pesa papa te. Yaya to kende bongo na Europe précisément na Allemagne makambu ya mikanda oyo zali ko pesa mutu ko soit kaka ne na esaka bino talande ko mobali oyo 17 ans na Allemagne sa mukanda epesi yo kiol ye a commune ya liboma abeli mutu abandi ko panza mituka ya mindele bino to na mboka na bino abo bo pesa kapso mikanda te po ani ale ko panza mituka ya mindele epesi mbutu nde ko mobali oyo a expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé. Yaya moi si oh bozali komona to yebiti to benga yango nini ye azui liboma to azui mpeve on comprend pas na kati avion Air Ethiopia bane ko ba okene mikili ya mpoto bali ko voyager il y a azui molimo azali kimbangiste abali ko ganga papa Simo Kimbangu mama Kipavita na kati avion ezali prière azui mpeve to azali ko déranger ba te pesi passe ya ko sarnate tous les kimbangistes ne sont pas kimbangistes. Yaya kebara ba kimbangiste ya lokuta baza ebele na munoga ngai kimbangiste ngai mama kimbangiste mais lokuta moko zaka mutu nokona bango et pesi passe tala makambu ya boyaya to koso noka na émission lelo Kimbangu mama Kipavita mama Bundu mama Sungi Mbata Soyo Pemba Duxeno. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango
soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel a Chelibino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance et fidélité bopesaka na programme oyo radio Lokole masolo et pas wapi to kutana ka pona kopeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala ya partout ozali kolanda biso oza na Val esika to kobeta liso lelo oza na Durban oza na Johannesburg oza na Pretoria et pas wapi le 20 autres ko assister na ba élection en direct ndenge ko salama oza aux États-Unis d'Amérique, aux en Brésil, et pas il y a Nanouche Moukoko, appel masqué. Vous comprendrez la première dame de Brésil, Nanouche Moukoko, appel masqué. Vous comprendrez c'est que bien, aux Alabongo na Ecuador. Topé na Singapour tala émission na bino yangoyo soko ebingai merci mingi kasi soko ebingai te yebaki babenga kanga fiston pelende tata ya Sedeke yaya yambo to beta masolo ya pasi oyo mwana mobali oyo te ebite soka ke kozwa kisi nganga ina pesi kisi ya landaka kaka basi ya batu na suka nango pe buzoba yemoko na ndaku incapable ya kosakala te nando communauté mais tika to développer ba titre au monde bongo na sommaire o bomesano yambo to développer titre na sommaire wana boyebi yango déjà to senga kana yo window shopping yaya na sponsor officiel ya chaîne oyo Michael Josh mwana mboka oyo atomboli bende na biso ba congolais na mboka bapaya Michael Josh ezali marque déposée yaya bilamba et salamaka ba bilamba ba catch ba saki ba chaînette ba montre nyoso tout bilamba ya ba sécurité no ba chaque fois ya soki yo on la mariage na yo tala ba robe mariage ya kitoko zali bon na Michael Josh kota na site wana kokozwa ba robe ya kitoko sali commande partout zali et koko melayo vous comprendre c'est que bien bino ba to ba compagnie ya électricité ya kobongsa biloko bolata ba combinaison bolata ba réflecteur ya Michael Josh a temblo sur côté na site okomona yango moins cher ya au lieu au commander bloc na Chine na Kinshasa hôtel de ville bande ko sala partout ba entreprise commander ba combinaison na Chine ya commander yango pa ya Michael Josh qualité qui toko tala ka États-Unis ba ko tikela yango ti na ndako. Merci na moko ba partenaire na biso na modi bongo Genesis Hotel ya hotel oyo hotel ya mikolo hotel ya mankambo esika pokola la kitoko kola la bio
salle réservation na Genesis Hotel et ya numéro zali au moment de la publicité bakozo dans l'aéroport Anjili tina avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na commune ya Kasavubu bana Kasav hôtel na binu yangwana bo visiter bongo Genesis Hotel bandeko décembre yango ko bitali ko rappeler pour anti-poison et c'est la biso to rappeler pour yebaka ya benga biso to pesa numéro bandeko anti-poison pour na yo o zalanzoto kolongono tango ezwaka mutu yeba na kate kozela te benga ngai papa visto na soka makilele kangate pandi parti est-ce que bateli ngai poison te air yango ya benga o sora bande ko anti poison pona yo o zala blender et surtout bino ba boke de Kinshasa o to loba kité to lobi voilà Yaya epesi pasi ya kosakana te makambo oto ko mona makambo mikanda to ali ko loba tongo midi pokwa bandeko aux États-Unis to prometaki bino to koya kosola sur immigration États-Unis ndeko kota zamba ndenge otaki na émission ya lobi okoti zamba Brésil ti au comme États-Unis yo bwaki ngunda ba pesi yo pesa volala okanisi bandimi mais yeba ba conditions ezalaka okomona boy inana après ba retirer mukanda ba boko pesa permis de travail ba retirer permis de travail qu'est-ce qu'il faut faire ne ratez pas ce grand rendez-vous na pourquoi autre un expert en immigration américaine a expliqué les biens et les contre kozanga na émission ate autre a expliqué biso kasi to que ne bongo na Allemagne et pas wapi ba c'est biso Congo comme Allemagne d'Afrique to côté na politique te ba bino boyebi kuna yaya na Allemagne ndeko oya kenda poto na Allemagne 17 ans yaya 17 ans tala ka roboti mo na 17 ans comme presque majeur azwa mukandate azwa séjour te et pesie mutu liboma et pesie mutu ko soit mutu e bouger abadi ko tamandela comme liboma ko pasa na mukandate abadi ko panza bituka pardon ya mindele bino batuma be boyaka na Afrique kuna to yamba bino bien to pesa bino on a besoin mais comment est-ce que biso awa on peut besoin séjour te pesie séjour te est-ce que o samba ki malamu on a qui procédure et pesie pas ya ko sakalate ndeko Oyo a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe na makamamikaba donc na niveau ya Allemagne. Suivez. Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez vu la vidéo, vous tous. C'est vraiment regrettable. Je dis à tout le monde qui a envie de venir ici en Europe, l'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est clair. L'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont même en Afrique. Ah, moi, je vais aller en Europe. Oui, venir ici, ce n'est pas un problème. Mais vous devez savoir, nous devons savoir que l'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà ici, il faut avoir des nerfs solides. Donc là, je félicite premièrement à toutes personnes qui sont ici en Europe présentement. Vraiment beaucoup de félicitations. Et le pays le plus stressant de l'Europe, c'est l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, déjà, numéro 1, après 2 jours, vous devez recevoir des lettres. Là, c'est automatique. En Allemagne, on va vous envoyer dans des endroits, vous êtes tellement isolés. Je l'ai dit matin, midi, soir, j'ai fait mes vidéos pour montrer aux gens. Les Allemands, ils ont leur système de voir des choses. Ce n'est pas comme la France, la Belgique, l'Hollande. Et ils ont leur façon de voir des choses. Le point numéro 1, quand tu viens en Allemagne, si tu as un peu de chance, on va te laisser dans leur ville. Mais à condition que tu sois peut-être malade, à condition qu'ils trouvent quelque chose qui est tellement très important pour que tu puisses rester dans leur ville, soit tu peux commencer à aller voir les docteurs à tout moment, là c'est bon. Mais si tu es bien en bonne santé, en bonne et due forme, ils vont t'envoyer dans des bourses. Moi je me souviens quand nous étions venus, on nous a envoyé dans un endroit dont le bus passait que 2 fois par jour. Je dis bien 2 fois par jour. Et là où j'étais, il fallait marcher 20 minutes en pied pour aller prendre le bus, pour aller à l'école. Donc, pendant l'hiver,
tu dois marcher d'abord 20 minutes en pied pour aller prendre le bus. 20 minutes en pied pour aller prendre le bus. Et le bus passe 2 fois par jour, c'est-à-dire vers 5h30 et vers 15h30. Mes frères et sœurs, j'étais obligé de me réveiller chaque jour 4h30 et marcher en pied 20 minutes, malgré l'hiver, malgré tout. Et les Allemands, ils les font ça, c'est juste pour te faire fuir. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. On était tellement nombreux, mais les gens partaient. Les gens partaient. C'est à cause de quoi? À cause du stress. Le premier pays de l'Union européenne qui stresse des gens, c'est l'Allemagne. Et même, ils le disent que non, le stress fait partie d'un être humain. Ça aide l'être humain à vivre longtemps. C'est pour cela que non. Et tu vas voir même les Allemands, et même ils sont là, ils travaillent matin, midi, soir. C'est comme des animaux. Ils ne se fatiguent pas, les Allemands. Et puis en Allemagne, je donne conseil aux gens. Les gens qui viennent en Allemagne, qui disent que non, non, je viens ici, je veux bosser, dire. Les Allemands aiment des gens comme ça. Ils vont te faire fatiguer. Il y a eu beaucoup de noviers qui ne travaillent pas aujourd'hui. C'est-à-dire l'Allemagne, ils vont te donner les travails qui... Et même ils savent que ces travails-là, d'ici 2 ans, tu seras capoute, comme ils le disent. Donc tu seras détruite. Mais toi, tu viens là, tu vas trouver, ah non, déjà en Afrique, nous on travaille dur, tout ça. Mais nous oublions que notre corps s'adapte de l'endroit dont on les amène. Déjà, quand on est en Afrique, tu peux travailler certains métiers en Afrique, c'est parce que c'est l'Afrique. Et l'Afrique, nous avons pas l'hiver, mais ici en Europe, il y a 4 saisons. Donc, notre corps s'habitue de l'Europe. Voyons pourquoi même il y a certains métiers. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient de l'Europe, même s'il part en Afrique, il ne peut pas les travailler. Mais les gens de l'Afrique, ils le font. Donc, comme conseil, je vais donner aux gens, nous devons savoir que l'Europe, c'est très difficile. Et l'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Les Allemands, ils ne donnent pas leurs papiers facilement. Donc, si tu veux rester en Allemagne, il faut vraiment avoir de la patience. Il faut vraiment patienter. C'est ça ce que je peux seulement dire. Et je donne un conseil aux gens. Si tu trouves que non, tu viens ici en Europe, tu as été en France, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de papier, change le pays. Venez en Belgique. En Belgique aussi, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. Change. Parce que le monde d'asile, moi je dis, c'est le monde d'aventure. Tu ne sais pas là où ça peut réussir. Alors il faut tenter partout. Donc c'est avec beaucoup de larmes de voir mon frère en train de bousiller, de casser des véhicules. Tout ça, c'est parce que les Allemands, ils sont aussi chiants. Donc, là, les gens, sans plus tarder, je vais saluer les gens qui me soutiennent matin, midi, soir. Santiam Dan, la femme de l'homme, la mère de Lucie, Mardochie, Aurélie, Oliveira et Joseph, la femme qui maîtrise de toutes les tempêtes du monde. Maître Éric Bioquel, l'homme de la cour. Maître Éric Bioquel, l'homme de la cour. Et je demande à tout le monde de partager mes vidéos massivement. Parce que ce sont des vidéos qui aident souvent beaucoup de gens. Et je dis, et je vous remercie. Toloba yango nini tokantane ni ndeko oyo azui liboma mama oyo azui liboma azui mpeve tonini en plein vol avion zali likolo bato baye kokende ye atelemi abandi kozwa mpeve aganga papa Simo Kimbangu eyaki pa vita donc azali on peut le voir mama oyo azali kimbangiste azui mpeve na kati ya avion azwaki révélation alingi asala nini epesi pasi bato nyonso a déranger bato na avion po azui mpeve epesi pasi yaya keba na bampeve mususu okomona mutu mususu akendaka église kimbangiste ye kitambala zangaka te okokanisa mutu malamu mesoka simbi lokuta na munoko na ye okondima te. Moi j'ai été dessus okomona mama mukolo pena. Oh, on peut respecter celle qu'on appelle maman kimbangiste ya makila azana ba carte azabo mais azoko buka lokuta et pesi pasi yaya yango wana to salaka angele o émission oyo ezalaka émission éveil à conscience et sika api to baraka pembe na pembe yaya awa lokuta le kakate comprendre soki oza mutu ya lokuta koyaka na radio lokolete po awa to lobaka mamu oyo ezali vérité awa tondolo le kakate manga ya kate makuja kuna musika zakara vérité pembe na pembe ya kosakala te sikotala mama ya boyinga azoso mpeve wana soko ba émission peut-être asa lokuta okundima te na ya kondima ke soki mama mukolo ali koloba o mama kimbangiste ba mama ya Valère ba mama ya lokumu
mais soko azali lokuta ezali malamu te pesi pasi mama oyo bokanisi te azwi mpeve to azali koderange badara ta avion mpeve to basentiment na ye mpo monaka azali kimbangiste sikoyo tokomi na badoute parce que on a l'expérience personnelle oyo motu mpena kimbangiste ya makila mais bondibi te makambo asali. Arrêtez de déshonorer Papa Simon Kimbangu. Arrêtez de déshonorer Kombo ya Kimbangiste. Comme moko oyo elongolaka biso soni biso ba congolais. Biso ba na ba descendre à Vuluzu Kimbangu pour déshonorer biso tellement Kombo wana. Keba, ça attention. Tala ba mama oyo sayi na avion. Landa. Kimbangu. Mama Kipavita. Mama Bundu. Mama Sungi. Mbata. Soyo. Pemba. Et puis si passe ya kosakana te ndenge Biblie lobaka, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mobali ya kotika baboti na ye, abali mwasi na ye, bake ko fonder famille. La famille est sacrée. Libala ezali sacré yango monaka kadi mpemba abulisaka mingi libala ya kosakana te. Soki mutu abali esenge na ye botika ye à l'aise. Yaya ata bozala ki ba makangu. Ata bozala ki ba chéri kasi soki omoni mwasi to mobali abali tika ye akende ko continuer vie na mobali oya poni akosisa bomo na eboyebi yango jeune surtout ba jeune fille a nandako ba parents ako spend ko ça peut être de 0 à 18 ans to à 20 ans o etika litina bomo na ye bazala ka bongo na libala na le kasi yo libala ya batu. Moi si ata bozalaka ba camarade kala oyoki mwasi ya bato abali oko continuer kolanda eli kopesa mutu ko soit ndeko oyo azalaka bongo na Afrique du Sud précisément na ville obengaka Val ezali quartier to ville oyo ba étudiant bazalaka mingi oka université à Val to betaka masolo mingi ya Val to betaka lisolo oyo congolais moko achaka muninga na ye sumbeli fourchette ciseaux na Val o bayi congolais na ebité Val kenegi sango malamu kasabwe Val e comme na makambo ya mabe belé yo pesa pasi ya kosakana te bande ko ya communauté ya Val baleli papa fiston tala biso likambo oyo pona nini ndeko mobali oyo azali ko bimana basi ya batu ye azwaki kisi pona alandaka basi ya batu tendenge nini na bino pe basi ya mabala. Le mariage c'est quelque chose de sacré. Mobali ya bali yo bozana bana papa kendaka kuluka kayo asala kayo yo tikala kanandaku yo esenge na yo obimaka na ba camarade ya mobali na yo. Après tout, ce qui moi à libala, azali ko bima na ba camarade ya mobali na ye, to na libanda ezalaka pasi mingi ya kosakana te et pesaka mutu ko soit et ko sala ke makambo mbele kutu ya mobali esimba sute. Bino bozalaka bena mobali okomona boye bokoira bo makoyo simba ezalaka ka ligne ndengo za ligne bakambo simba te po ani otala boye o mwasi na yo abimakana mutu mo quelconque eto pesa pasi ya kosakala te ndeko bali oyo a déshonorer ba congolais et pas yapi ba vanda carnaval ye balobi musana ye abimakana basi ya batu. Est-ce que mwasi na ye na ndaku asepelisa kaite? Est-ce que mwasi na ye asala rateke bobala ta kitoko mwasi akipaka mobali na ye très bien to akipaka kaite pesi pasi ya kosakala te ya awa na émission na sakabino radio lokole ezalaka pembe na pembe ya awa ezalaka doki solo na solo toyeba qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mwasi mwasi na ye poto kotasika be mwasi ya ndeko oyo ayosala busoba na Val, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mwasi asakaka na ye tozandenge nini toyambi ondela singa mama to mwasi ya ndeko oyo aza kosala buzoba na Val. Mama mbote na yo. Yeah, bonjour papa. Oza malamu mama? Oui, bien. Sango ya mobali na yo etamboli mokili mobimba ekomele bisoti awa na radio lokole papa ali ko vanda kimia te bozana libala na katanda ko meye musala na ye ko kende ko panza mabala ya batu basusu yo kutu mwasi na ye osepel na ngote betela so lisolo. Qu'est-ce qui se passe entre yo na mobali na yo osepel sakaite opesa ka bloko ya koliete olambela kaite osokola ka makolo na citron te? Qu'est-ce qui se passe papa na libanda mama? Zakara na ebite ka libali ndi bazalaka osala nyonso mwasi asala mama kasi mama na ebite problème eza que na ebite baso nde so balandaka ye fo ezala nde baso nde balandaka ye na ebite
naza mashoke ke yindi mutu alandaka basi wana to basi wana ndi balandaka ye obasi wana mabala mobali ya mutu alingi ufo yeba ke ote mobali avera abala nga pe mwasi na bala uko bolinga mobali oyo ya mutu oyo mwasi wa bala donc comprendre déjà obimi na ndako na yo okepa mobali mosusu kweza mobali wana nde ya yende ya mwasi nde aza makasi te azolanda nde ya moninga oyo aza makasi te problème yango wana sikoyo likambo ekomeli eza au juste ndenge nini yo oyebaki ndenge ndiki mobali na yo azokopanza mabala ya bato mokili tovandi makambo ebomba na te kaka basi wana mobali akobomba na ye likambo me kaka basi wana nde baobima nde bazoloba ti nde bango baopanza sango apres ekomi nga na matoi nde nayebi ke ete mobali vraimen na minisi oyo aobima na mwasi mpo nga navanda na ndako nde nini oyebaki mobali aobima na mwasi non eza basi bango moko basi wana nde bapanzaka sango mpo ekomi na nga nde na matoi nde problème yango wana est ce que bino boza na conflit na basi yango wana basi yango balandaka mobali na onde mobali no aza spécial ndenge nini azali maître azali na mbongo ebele azali mfandu azali kabila azali Tshisekedi to azali nani aza na simple pe basi wana baolanda eza tike bayebana lelo no bayebana kala vakutu nga nayeba mobali wana deja bayebanaki bango nde sikoyo bakoyeba eloko nini oyo bango bazolanda ye nga moye nayebiza mwasi neti nini oyebi alobana mbali na yo oyebi bango nayebi bango bien nayebi bango ya liboso wana nde toanda osola ta bayebi ka marie mais toyebana vraiment makasi mais mibale oyo nayebi bien aza mwasi ya bobo azala na pandabel meje ya kombo na ye nani meje est ce que meje sika abwena mobali na yo basi babimi combien de fois déjà yo nayebi te mpona mobali abimaka yeba mobali abimaka balebele presque chaque jour mpo nayebi nde mobali abimaka chaque jour bakutana pe chaque jour to bakutana chaque jour des problèmes de yango est ce que eza ba rumeur te bino odi chance même ramba soki mobali azo déconner esengaka yo moko kanga bango est ce que yo aussi okangi to ezaka ba dongolo miso balingi te libala bino ke liboso non nga déjà nayebi mpo namona mpe daa na téléphone bapele na bango po mwasi libala jamais bokoswana mobali mo abala bapele mo ya ba 1 heure 2 heures bosola nini elo ni eza wana ndako ezozika to problème nini na ndako na ye po abenga mobali na 0 heure to 2 heures meje azotala osiko oza na message opesa meje na vraiment na conseil na opesa ete aza fi moko aza na ye ke eza te kaka ke mobali na nga nde abimi na ye non koyoka eza ke abimane na mibali eza ndenge na ye soki tokoti meje awa yo okoloba na ye makambo oloba wana allo soki tokoti meje okozala courage ya koloba makambo ozoloba wana yes ozala courage non yo komona yo nani koma mbali na yo nani allo meje bonjour meje bonjour boni mama bien osala na radio lokole awa bapesi biso numéro na yo balobi mwa kokosoza kote ya val yo ozali kopanza to libala na yo epanzani obimi na mobali ya bato ozali liso to ya lokuta nasika na ngai moko bosingo epopa na ngai oyebi ke tozala radio lokole mama na nga meje biso bakambo yaka na ebele awa donc babino benga meje tuna ye mpo na nini libala na ekufi ye amoni mobali ya kitoko ya mutu mobali na ye moko asepesaka ye te mama meje yo sepesaka papa te osala kosaseka okende kite nzamba lola donc makambo aza makambo lokuta okosi mais yo makambo yo pe oyokino makambo ngo pete mama olo atoba batomba ki fa ba komtila radio lokole OK mama tonto oyebi tonto oza munene mbinga te o bobimaka na ye nazoseka nani
Maman Mégé. Yes, papa. Yo kalonde mama oloba na mama Mégé azo yoka yo. Ok, ayo kanga. Azo yoka yo. Ok, awa mana. Ede sudi kamba awa mana te ayo bisa batu azo sala bilo moke funga na yiba. Aza muto bomba te ponga suna okele loko tana nyanga benga ta fachi. Non e diverse. Mais elle déjà zo lo baki ayebi ta zo seka yeka mfana no. Mama ebite mobile ngo komo na nani pesa ko mobile ngo nani? Oh ay mobile ne yo alinga makate nono alafu. Mama Mégé o ebi nono te. Ay tu m'embolo. Wala mwasa nono mtaolo ba Mama Mégé. Yeah, c'est bien la queen. Yeah. Et là, on est à Kitoko. Et ça, pas moi, ça, non, mais comme il n'y a pas Maman Mégé. Pour Maman Mégé, donc il y a ce gars à jouer au bal, donc il n'y a pas de fois qu'il m'a rendu. Yo, qui me s'abat, me bala, Maman bala, Maman Mégé. C'est ça, maman, papa. Ozo, c'est quand Kitoko, oza monter à Kisangani, Maman Mégé. Papa, tu vas bon mangai. Il y a un autre qui m'a amené ça le bien. Yo, ça, avec mon bâtiment, Maman Mégé. Oh, tika boy Maman Mégé. Papa no kole, pardon na velo moko eh. Azo yo kayo. Omoni naza basimo naza mwasi moko boye ona ya libala na aja moke. Nakuta mobali nanga oyo azali te akoma oyo azali. Mais basi wana bayeba ke depuis kalanga nazaka te na fait de ça. Ozo comprendre. Soki ezaki ke nga na ye na sali mobali nanga modèle biso bangala toza o sali mobali, o façonner mobali. Ba wana ba komo bali ko azali normal. Pobo ko na mona futu na ye sali de mona ba futu na ye. O tali pe biso na mobali wana o sali 10 ans. Donc ça dit 10 ans na âge mo qui écoute non na vous êtes à 30 ans na mobali na donc ça dit 10 ans to 6 ans mais vous êtes na mobali wana déjà na kuta ke bango pe déjà ba yebaki faut retourner dans une question pourquoi ba dinga ki na mte ba deli fimo ba utiki na ya bongi si mobali na après bon ba ko lula mobali pourquoi pas ba ko bongi se faire bon mobali ba bongi ça bien non mobali ba bongi ça Mama mungala bito yo bangala basala misuga mama mungala babotu ni mobali gala boye pa mama muswahili ngabo basanga mutu so ko ya ngaya kama kati ne bazolanda mobali nanga talaka mwata libala ko parvenir ko longola zenya mobali mususu so ni mobali no ya ndako bima o parvenir ko longola no bali ba ba baza makati te yango na ba olanda libali ya baninga ona nde moinga be na zasu na ndako te na tikeli bango mobali ndako etikali polele bo mengo miko kabani na pesi bango na nzoto yango mobali yango na pesi bango bonga na ko sangisa nzoto na nga na ba fi wana na ba kubuka wana jamais na ko sangisa nzoto na bango so yeza kike na yeba kikala me na ntika ko na yebi lelo ndo mwe na zwi na ki te na stope bonga na za jara ba fi wana ti asangisa ko na linga te mobali na to sangisa mais mama mungala Mama Mungala, tobe Mama Mungala ni mwa. Mama Mégé azali awa lobi ya zwi mobali na yo. Yes, iloba na ye, azo yo kayi bozana ye boy. Face à face. Ozo belo kote? Mama Mégé loba ozo belo kote azo yo kayo. Ah, belo te papa. Loba na ye, lobi na ye nini mama? Lobi na ye nini? Allô? Maman Mégé, oki ba accusation siko le bana suku zani Maman Mégé. Faut-il? Maman Mégé. Ya, ndilo bana suka na sa ilo holu batte papa. Sa ilo holu batte. Ya ndo bana ye. Batte mama. Na sa na tout ça lobi tout ça là. Na ni lo holu batte. Yo no. Ala na lo batte. Na yo ka kaka. Oyebi no no. Ya na ebi mama mbalobi akosine na yo kitu no na obi na yo kitu na ne lo lobate bon siko opesi mama nga conseil nyaso ngana libala na ye mutasima mbali na zate na ebi lo no lobate papa asalo amoni na ne lo lobate ngana na yo to bengo mama Mégé to bengo mama muswahili ye kuna mama ndaku mama mungala anonyme siko mama muswahili
Maman Moussoaï, maman Bungala, Kolo Mobali. Alors, tu es mobile, bien bozo mbala bato po ani bobe si réputation ya Val ezaki quartier étudiant, ville étudiant mais c'est comme babo matu mabe, baso mibala bato mabe. Il paraît donc mobile obozu ya mangala wana donc 4 mabale sokufi déjà. Ya solo. Ya solo wana. Na ibite ndo ebisa bino vérité. Less than 1 minute. Ye muta bengi. Papa. Soki ezaki ya bimeka na ye moko po emso aza sur na ya lobi na za mo kitoko na le kibasa ko mabala eza kotika. Oyebi ya to banda na libala to yebaka mobali ya ebi mwasi na nga pe na ebi mobali na nga. Onde eza nako nde basawa na aosakanela bango. Sko yende na na mingi oloba te po eza nyoso oyo ka makambo oyo oyeba nango. Mais eza ya mingi so na binda meka oloba la minute oyo kozala vraiment peka. Pongana queen no bola kala be bref na bref na ba téléphone nga yo na zo loba mobali ya mutu o benga ina 2h 3h pourquoi et lo lingo esami na ndaku na yo ndaku zo zika po benga mobali toni et lo o maitinga mo ateka mo mukezali na yo comprendre que na za vrai chéri na yo comprendre que nga na o pesa mobali mo tinga na o fuka mela mobali ti ozo comprendre on fuka mela mobali c'est pour na singe bolingo non nga mobali Et tout maï donc maman mais au pesa na yo ki makamnyo sa lobi na yo ki makamnyo sa lobi banda na ati na zek na yo ki mais ye mutalobi ki ya ko pesa mobali mbongo te ye mutalobi ki ya ko bondela mobali te si azui audace ya ko benga yo po ya bwali kando ba makambo seke suie ponga na sabi ya benga ka shibe ngata bo lo ba na bino ata bo finga na bino ta lo ba te pour ceux qui a vrai qui asa vrai c'est dans le bas queen mada ndam kumisa wana alinga lo bate mutaki lo bate faut to connaît lo bas so moni mutu babi linzando sala makile c'est exactement en fait maman ko lo so ezali loko penza jamais lo bas maman opesinga mutu jamais lo bas opesinga mutu oh papa za wapi tuna ye mutu bengi bino episode no makamnyos mais quand si biso bino papa boso ensemble te donc boso la ba kabwana mais boso na shop boso esika moko chiba ou donc na ebité aux anengani ngala ba mutu ko soir et tumbai makamnya so lobi papa nani loko lubate ya ngana jibe na nibenga jibe pona likolo na niveau likolo nana tengo luba mingi ya aloba na do makamwana ba koselio linga sala ni ba soki ya nini aloba makamnya so lobi wana aloba nani lo so na biki na loba za lokuta aloba ki teza lokuta teza esusko na loba ni nani lo aloba te siko yo relation wana mbali na weza ndengeni atakutango ata on les a vie na ma privé na ko loba wa public te yelo kwa za besoin vie na ikuma ngo everyone no so ko yoka en public one is ai ngana si be vie na ngeza ka nga ko na ngam ya mama na biso mungala olubini to silisa siko to silisa olubini allô papa nana eloko olobate eloko na kopesa conseil na ba congolaise to mata na vite to koma obiso to lingi to zala pona to sa mabe mingi ya makasi tozo boma na biso problème eza que oyo zo linga okote sika moko boye o muninga zalaki yo kasi yo ozwa bonheur yo kanisi yo ozwa nyonso ya yo nyonso ekomi ya yo non balobaka soki olingi eloko olingi basala ote kosala moninga te mpo mobali wana oyo olingi olongo na ndako ya libala tokóma na ye mobali wana so aza mobala mayela ovanda esika mo abi te mwasi yo modele asali mobali na yango mpo osala nga vraiment ozo comprendre akosala ngo mpe ngai ekobi te nalongola moningo na place azali ezala ya mbongo te eza problème te mais ozolongola motu wana basali na mobali ne 10 ans 10 eza te papa obotima mwana kozi 10 ans eza te na kanga mpe motema na age na nga na po aza mokolo na nga mwa mwasala na mosika atelema te mokolo na nga ozomona ko o bazosala na bota yo te na valo yo lobi kutu mokolo falo lo makake ngande mutu na bota yo parvenir omona mwasi mo boye asala bakisa bakoma opesa mobali no mana kati ya ndako wana na be brève
pour mobali abaka apesa mobali eloko po azala makasi non apesa mobali na eposa makasi to a créer ye oluki mwana mo ya puso sokoli yo créer akomi ya yo mais kozwa ya batu o salelo te ko eloko na sengi merci po bapambolinga makasi on a comprendre que te fona ki na niveau mobile a world fona ki na world donc ça sous na niveau cité lo mana sengi moi soit merci na wasali na sepeli na wo makasi na sepeli na wo makasi Maman Moussaïli, est-ce que aux autres chances ya kobenga mobali ya maman Meje maman Mungala o expliquer ma moi na osala na lobi no mama eso benga mbala mama Meje te expliquer ma oya osala non benga mobala mama Meje ndeni po bazolo bababi mobala mama Meje ayebi nyonso na ndako po mwasi na ye nanu ye mo bayebisa mobali ke baona mobali na ye bazala resuti batu bazolo bisanga babi atoko lo baba mobali azana eloko moko te ya kosala asalaka nde mpe eloko tata boye koyebisa ke mwasi na ye bakotola ye boye mobali wana asalaka na ye eloko te sikoyo nga na ozwa makasi ya kotendi koyebisa mobali wana napai nanga akimi na otalaka ba nde na nde epesango epanzani na bi oyo mpo nga da na ye bango deja ba 5 mois 6 mois navandaka pose na sala obenga ete mwasi wana ke nayebise obimana mobali nanga navandaka apose mais na ye okompre bato bayebi nde na bi te nga mpe na ye batalaka navandi na likambo so 5 mois so 6 mois eza te Maman, est-ce que osolola mobali na yo otuni papa ndimi makambo wana papa yebi papa mato sola na eko sola nga mo pe na tala téléphone non na be preuve na téléphone nga ya ba appel ba solo la kana na be preuve nyonso ya sikoyo papa siko aloba nini andima to aboya papa eloko a répondre nga basi balingaki bango moko basi wana balingaki bango moko nde eloko a répondre nga yango basi balingaki bango moko ya basi mabala balingaki basi wana ya fandabel balingaki bango mama Moussaïli bino bolinga mobali ya papa bino moko mobali ya mama yemo bino moko papa nazoyoka omoninga na mtu nona loba mite to alobi na yo naloba nona loba yo loba po mbali nanga sa star te mbali nanga sa jibe po mbali nanga sa leki ya zuma po bato bandolinga ye bango moko oyebi ni papa oyebi so osali kamo boye talaka osali kamo boye me omoni elomo okamobi amere tosala likambo fo toyeba mpe kere eyinda fo naza makasi mana bimama mutu mpo leka kendaka aoyebisa bato ke na obanga fi wana te mais na okomprend te pourkui aokoka oloba te mpo nga nakoki nanga oloba mpo na obanga mutu te mpo nazala queen naza maqueen bon ça va likambo te mpo namoni boye tokoproete tika na kota sikoyo papa nabenga sikoyo papa oposa papa akata makambo mama Meje likambo akolobela sikoyo yalipa kota papa voilà namoni sika boye tobenga papa comme ça papa ayesa biso problème yango ezali nini tozwi sikoyo nono tozobenga sika boye nono tobenga nono ye moko ayeba makambo oyo ezali ndenge nini wana tokobenga nono papa nono oyo bakabi mbinga mobali oyo azopanza babala bato voilà tomoni azoyamba te mais oyebika biso na radio lokole awa tokendaka nango na ndenge tobongisa makambo na communauté toyaka awa mpona konuire te mpona kobebisa réputation te mpona kobongisa bomoni ndeko mwasi aye kose plaindre tobengi mama wana mama Meje tobengi mama Moussaïli live boyoki bango bale basaffronte boyebi nani aza na raison nani aza na tort bino moko boyoki sika boye toyebi ke baza na communauté ya Val biso obomesano tosololaka na bakonzi toyoka sika boye nabenga président ya Val pour est-ce que makambo oyo na niveau ya communauté baogere yango ndenge nini wana tokoyeba baexplike biso na niveau ya communauté bagere makambo oyo ndenge nini parce que makambo oyo ndenge ekendeli
na ebité parce que libala ezali bongo sacré soki mobali ya libala abandi ko bimana basi mususu za kambilinga mbinga toko soit mboko ya bakambi ya communauté ya Val a expliquer sur makambo oyo ezomona ndenge nini mbote na yo papa mbote ndeko wa to soit la secrétaire de la président. Oui, la secrétaire Balamoko. Ouais, ndeko secrétaire yo sali secrétaire ya communauté congolaise na niveau ya Val. Nungu ba bengi biso awa na radio Lokolepo, ezali seul radio esika ba congolais toyaka ko solution awa. Ndeko mobali na kombo ya nono na yebi soki oyebiye barobiye tellement beauté le kimingi to akei ko simba bisimba simba ye musala na ye abe bisaka mabala ya batu ko bebisa ndenge nini ko landa ka basi ya batu ya mabala ese kufi à peu près 4 ndenge balobi so pe 5 on ne sait pas est-ce que bino niveau ya communauté makamwa bo yebi yango bo gérer yango ndenge nini et puis c'est vrai ou c'est faux ndenge ezali ndeko histoire kaka mlengo lobi wana ndenge ezali parce que biso awa communauté tokendaki déjà kutu kosolola na ye mais ndeko alingi kaka koyoka te ndeko alingi kochanger pe toyebi te tozwa bapaster tokende na bapaster tondeni badelite ye bate yali liloba na nzambe toyebi nano te ndeko na nga fiston bazoyebisa yo zomona kaka ndenge olobi ande komi déjà eza makambo solo bapreuve ezali tokomi ya na 5e basi mibale bazonga na Congo likolo na ye ya mabala na bango ebeba basi nyonso wana na bango mabala basi wana ibeba donc kaka ndenge tozoyebisa yo wana la solo ezaka na bongo donc nous eza tozolukisa ye kutu tozolukisa ye tangu bino bosola merci vraiment merci tangu bosola na ndeko nono boyebisaki nini arepondaki bino nini azolia munoko azolia munoko ezipesa kino tokona koluka bino tosolola donc ye ezalaka pongo so bozosolola na ye bobengi ezalaki bakoluka bino tosolola voilà la minute ndeko secrétaire tozala ligne awa na mwasi ya nono na mwasi ya papa nono oyo bakambu conseil ni kopesa mwasi ya nono okoloba na mwasi ya nono nini azoyoka yo mama tozopeseka ya bacourage tozopeseka bacourage akanga kaka motema toyeba ndenge nini tokosilisa makambo oyo mama yebisa biso nanu tozasika bwana ligne na bakonzi ya communauté balanda biso est-ce que mobali na yo nono asokipaka na yo to abanda kosokipela comme se doit abanda kopesa mbongo ya bana mbongo ya kelasi mbongo ya kolia nyonso ezali pepele ya baneno okipe mwana na tepoto aka na mwana moko osu na mwana amoso asepeli aopesa kolia me amoso mpe asepeli te aopesa te soka bolali nzala moko olali nzala mama balobaka ngo bitumbe bomaka libala te mama koswana ezali pilipili mbungo ya donc papa asalaka nyonso mobala kosala mais yo kimi libala kaka mpona oki abimi na bafi mosusu omoni teke eza mpena makasi te sikoyo ese comme na niveau ya famille ndeti na mingi naza mpa anoko na ngai ekomi ndaya niveau ya famille na longwe mpuna naza esukina te est-ce que soki oza likambo kopesa to conseil to likambo koloba sikoyo na papa bana na yo nono loba na ye sikoyo azolanda yo loba na ye mbala moko te conseil na ngai eza kaka oyo tosala na se efutamaka azopesa bibali wana bibali wana baza na mpasi na mitema na bango omoni soki olingi ata mwasi aza ye moko to baloba te mwasi wana aza ye moko moto azosunga ye me kolinga mwasi oyo aza na kati ya libala eza malamu te po aza mpe na bandeko ya basi oyo alingi ekomela ndeko nete ya mwasi aolinga mpe te ekomela moninga ozomona oyo alingi te ekomela ndeko na mobali aolinga mpe te ekomela moninga conseil eza nango te me motu lere asala mabe mo ayebaka mabe nini azosala po tokomaka asata akotelinga molimo mabe non biloko mosu lere ozosala yo moko ozoyebela oyo ni ozosala lobi mpe efuta ana na conseil te ya opesa mama loba na yo papa nono aolanda yo loba na ye visa boye loba na ye pa otala azoyoka yo loba na ye papa nono pesa ye message napesi ye ka ba bonne chance nazanga na eloko oloba
bati ba bonne chance kaka bala wana ya bana mwasi ba bisimi ba ki liboso bazala bien mwasi wana pe a supporter o ngapi na supportaki ezate ke o ngana na mona ki yo mona ngo aloba ke non te fa supporter o ngapi na mona ki motema o pe na kangaki na pe na tana ngai msu ya mabe pe na zaki nango na ya malamu pe ezalaki na lo lo bate pa na ye ba bonne chance kaka ya moi so akozwa bazala bien ba continuer vie mama o zali radio lokole awa to pona ka pe za na ka biso soki sika boy papa nono a reconnaître mabe na ye asala ki mabe communauté pe endimi mabe asala ki boy ba pesi endimi toli ana besoin yo mama bozonga bo continuer bo ko na bino ayo senga bolimbisi eza na bolimbi musu balimbisa te ma papa asali ga mala moko yango asengi bolimbisi olingi wana to solo en privé to na misa bande bolanda biso boy te babalanda to solo en privé babalanda tout voilà il voilà papa bo solo en privé na papa siko moi conseil na bandeko nosto ya basi oyo bazu ka neti ya yoto wana mabalo pesi basi mabala conseil nini la personne oka conseil o ya moni azana ba problème ko anga kanga o amoni ki akobima asala vie na ye aluka mamna ye asali o pa moni ko supporter kama mamne mi ba ba bazala ka bongo avant dîner ozana besoin soki batu ba sengi numéro ba benga yo pour ba conseiller to pesa bango te ngamo déjà nzamba azo consoler nga déjà ko o consoler ma casse ko le kabatino so c'est Jésus na mutu te na nzambe. Merci beaucoup maman, force à toi to se benga wana privé après ndeko secrétaire communauté maloba suka zali par rapport à dossier oki mama nga lobi nayoki ndeko mama azala kaka makasi donc nzambe asimba ye afortifie ye nzambe akonsole ye ndeko oyo na mika oyo toza eloko wasala te donc lisungi kaka bosunga biso ndenge bozosunga biso po mais oyebi ke tozalaki na face entre mama oyo soki na face à face entre mama oyo bazwi mobali na ye na mama mege mama mege alobi ate loboko te puis mama akoki koloba mama mege loboko te mama mege abeza lokuta soki bosolo déjà na mama mege wana même na kati na ye ayebi ke eza makambo ya solo jamais biso tovandi combien de temps bapreuve toza nango toobserve combien de temps toza bazoba te mpo toya kosatake na ye toya koyebisa ye te parce que ndenge toza boye tokoki mpo tokoréagir déjà depuis kala mais tozongisi kaka bansima en tant que bato ya mpo tokoki kosala makambo te neti bonyama bontaba donc nde toke nano kibomoto baprocédure nyonso ezaka baprocédure papa na ngai est ce que bino na communauté sika boye bolingi sika wa boye papa nono bazonga wana mwasi na ye papa nono asengi bolimisa tika makambo wana boza pour ke bazonga na libale continuer babokola bana makambo ya bolingo bakotaka ngo te wana eza bolingo na bango biso tozosalaka mosala mpona ndeko alongwa na mabe azala na droiture ndenge ezalaka azala na nzela ya malamu nde bosa na biso yango wana. Voilà, merci beaucoup ndeko secrétaire ya communauté tokomi na suka mwa basuka lobi nini. Merci bambote kaka et puis merci na mosala malonga bozosala vraiment ya radio lokole merci mingi toujours en avant likolo. Merci donc, beaucoup. Merci beaucoup papa Fiston. Merci beaucoup mesdames et messieurs Chokra Bolandi to ndeko moi si ayako se plaindre comment est-ce que mobali na ye azoko tika ndaku wa keno malabasa mabala pandi mabala boyo ki témoignage toujours exemple moi si moko mama meje to benge mama muswahili o il paraît ye mutu azalaki en tête makamwana boki ndenga lobi en bref alobi lo morote abali ko seka ti asugi ndengo wana bino bolandi biso boyo kiso za solo to eza ya lokuta ndeko nono kolo bakambu to sey ko benga ye azoko yamba téléphone te pourquoi peut-être ayebi ke to tout makambu wana bon
tu peux appeler le numéro de Gononoté, tu peux c'est noté, aux amis ma famille, mais on va continuer à privé et le monde a pasteur, n'a pas sage Moussou, il y a radio le collège, ce qui est une solution pour la bango, on viendra encore pour la couper Sabino solution et ce qui n'est mais actuellement, moi si il y a papa nono, Azali Soussou, qu'on a télé au biomini, Azali et pas oncle là, na moi, parce que depuis les 10 ans, Sikoyo, pour na Buluka Lugaka Bouye, Dibala et Katanaboye, Zalakamana Mouté, surtout à Lubakayango, est-ce que il y a quelque chose qui est caché, tout ça va campo mobali, azob manabasi musupo, ce qui mobali azimoisi mususu libane konso et bomakaliba la te. Toko zonga, toko fouiner, toko fouiller, banquette de continuer toko zonga pour la repère Sabino suite. Merci Nabino Bas Bolandi Bisso et Sika Soboswami. Merci na réalisateur de l'émission Oyo, Chris Larize Pelende. Azala qui assisté par Winnie Larize Pelende. Merci aussi à Claudine Larize Pelende. On a dit bon à côté il y a script dans la lumière. Nous surtout on a avec sur la coordination, il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Maman Rina Umbi Larize Pelende. Portez-vous bien. Merci à Michael Josh. Merci à Genesis Hotel. Merci à Maman Charlotte Caputo, la bière officielle Yaba Nabino. Merci à Maman Emilienne Mboma qui fait son anniversaire. Il y a Papa Richard Watu Zola. Merci à Tijon Luchombo. Il y a Maman Franck, vous allez belé. Tibois, les richesses du trône, vous allez belé. Merci à toi, Jackson, Notisani. Jackson, merci à toi. Christina Notisani, merci à toi. Et si Kozali Boza est belé, et belé, et belé. Ndenge te le bagana radio le collé awa. Tu as qu'à prendre à nuire, te me prendre à sangisa. Soki, ne quoi cela ko pesa, to témoignage, on a besoin. Les cambo tungisa yo. Mobile no kabana kala. Bozo lukambo kutana. O senga bolimbi sola makamba be pona mutu moko boye ba ndenge o senga bolimbi c'était benga bisto ko moyen pona to réconcilier bino. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara kasi ya moto développe pas titre ozali kuna liboso tika to bana oboyi yaya sponsor na biso ya sika Michael Josh omoni ba montre oyo montre ya Michael Josh marque déposé à moi na mboka ezali ko sala mabongo na États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boyi yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso yaya to ko changer ba montre le la film na radio le collé na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata yango na ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka ba paya ozo idéologie yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a des mabete mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bon moni yango montre là ça qui yango wana radio le collé ye a commis deuxième sponsor officiel après Maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bo mona wana Mike George ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. Na ba soulier, ba sapatou. Kaka de boîte ba griffe, so griffe songolo pakala. Chiko oh Mike Josh. Mike Josh. Pour aller encore plus loin, pour nous faciliter bana mboka, bana Afrika. Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moke ba actionnaire na compagnie o benga Visco. Baby Visco c'est une compagnie qui a wax hollandais na Hollande. Yaya, talandenge moi na mboka liko tombo la bendele na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, oh super wax, oh super kingal baso bango na cher. Commandez yango à partir ya Mike Josh. Numéro yango to tili yo baza. Numéro yango wana bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. Ceux qui vont me donner le caté, benga biso na radio lokole télévision déco. Yo toko tia en contact na Mike Josh. Bande wana boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce que nous avons les billets d'Afrique du Sud. Ah ouais, on a mis une sous au comment on a courant de magasin qui a combo. Alors, il y a ce que l'union de la Moutali Bosso, il y a un magasin à combo à Mike Josh. Il y a un mboka, benga Mike Josh à l'ouest, tu peux benga sur la radio le coller. Yaya, au consomme montre, au consomme super wax hollandais, au consomme soulier à Mike Josh, ba chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh
ya kutu na biso doyen Michokoto. Combien? Kutu Michokoto. C'est que bien, Mike Josh. Donc, à partir de l'élo, Congolais nyo surtout, Africain nyo surtout, moi na mboka, yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là est fort, ata fan moko ya radio lokole, zala eloko mo ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision bino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngo na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Hein? Kuru doyen Michokoto. Combien? C'est que bien. Donc pour beaucoup plus de détails, yaya ko ka moi changer ma montre dans l'émission lokola mai. Mike Josh, Marga, Moko. Yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara ko la griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka, to tombola bendele ya mwana mboka. Ba konzi, bote na biso na Congo partout. Yaya, on a montre kombo nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Yaya, benga na lombango, zo na boutique. Oteka kanyoso, oba oteka marque oyo benga. Osala salon de coiffure, koto osala suki, koto ote moi étagère moko te rabloka Mike Josh te, to supporter ça pour tout supporter moi na mboka. Voilà, o toloba kité, tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba ko banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.